ya mboka. Vous allez toujours brancher, dire émission à bino ya ngwana au départ. Donc c'est Charlie Solo qui parle ya mboka. Ça dit bon la brancher, bon moko ya mboka. Émission ça carré. Boss Momo na souhaite donc ma solo ça carré quoi. Ah. Christian Choga vous dit, bon moko ya mboka, site oyo kanyiba site tout. Celui qui trouve bon moko ya mboka, elenga image, trouve le bonheur, ben faut ya bien, avec le boss patron, Patrick Momo. Momo, actualité ya kitoko, awa, bon moko ya mboka. Mingi tolanda ka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Salut amis internautes de www.bomokoyamboka.com. Très heureuse pour moi de vous savoir nombreux devant vos écrans pour le compte de votre émission Masolo Yakat. Donc comme vous le constatez, je ne suis pas sur ces beaux plateaux de Bomoko Yamboka. Je suis entourée de deux dames que vous allez découvrir tout à l'heure. Et elles sont là, donc j'aimerais qu'elles se présentent comme ça pour plus de précision. Voilà. Salut madame. Oui, salut. Présentez-vous. Kombonani, Yovandi Wabim. Alors je réponds au nom de Judith Lusungama. On l'a déjà. Voilà. Madame Pauline, veuillez vous présenter. Bayo. Ils sont découvrir pour la première fois. Pour la première fois, ils ont maman Pauline. Bayebi. Voilà, Mbotenabino, comme vient de dire maman Pauline, tu as vu que Boza tellement ébélé et surtout que ça fait un bail. Que Bolanda sur cette émission Nabino Oyote, Masolo Yakati, nous voilà. On est là juste pour nous faire plaisir, naba internaute nabiso tout. Ba bazaka scotché, cimenté, nabomoko yamboka. Donc sans plus tarder, toko kende déjà na moi sujet nabiso ya lelo. Boye bibino nyos marambo uti ko s'est passé na communauté nabiso congolaise. Notre sœur Cynthia Vechel Kadima oya uti kabiso na mboka Inde akendaki libala et par après au ekomi mobile nae elle était assassinée par son mari azaki akati atumbi donc biso nyonso tozolela surtout que biso bana ya kin oyo quand même toyebaki depuis Kinshasa depuis Bandal donc pas si vraiment yango étant que bana Suède pe babaki non ba vanda kimiate pourquoi pas tout le peu moi sujet oyo est comme un peu fréquent tout le monde a la fois passé dans Londres presque la même chose mobala bomaki moi si na Belgique et ça la maki kotumba donc de éviter ce qui nous soit là ils a dû à quoi donc on sait pas et on veut que ça cesse. C'est pourquoi raison pour laquelle vraiment oyo tous a vraiment devant bino. Non, sans plus tarder, on a déjà invité dans un plateau, on a déjà coupé sa vie na bango sur Kaoyo. On a dit à maman Pauline, likambo liwa ya Cynthia Vechel au toti kabiso. Pour na yo analyse au kokyo sala. Ouais. Analyse nangai normalement na kokyo sala. Et ça est vraiment difficile les autres ça passe to éviter cause nangote pour le pourquoi et ça la mbongo mais et ça normalement malamute ceux qui battent beaucoup tanimi balé bomoni que simbité vaut mieux se séparer na bino que longola muninga na bomo et puis otikali na mwana ope muninga na boti obandota la yo mona ke non et puis mwana wana autika na ranking moko ke non maman na ngaso alongwa na mokili za papa nga mutaboma et donc et ça vraiment le comment et ça la penda passe na mutema donc et ça la penda passe et puis et ça peut me belé au baza na temps sous la même situation mais baza na voir le batté parce que la fille à question
ndeko na biso atiki biso akomelaki bomoko mboka Belgique toyebi te loni alingaka aya koloba il a fallu leka par Bruxelles pona aya asala émission na bomoko mboka. Donc jusque là toyebi te loni alinga ya loba na bomoko mboka toyebi te mais ezali vraiment difficile et difficile. Donc ba au monique couple les simba te boka bwana bino muninga ke gauche à ke droite et eza vie que koko matina niveau boma muninga kozangisa muninga vie to ana ndeko msuna na Belgique ba tumbaki moto donc ndeko atikali nzote baby na mito azai subiente donc na ebité monte mandengwane ko mandeni. Donc voilà maman Judith, selon l'analyse nayo ezanini, qu'est-ce qui peut pousser plutôt un homme koko matina point wana? Vraiment, tout d'abord, ça l'a passé dans la joie qui nous veut là-haut. Voilà qui filme qu'on a eu qui bien. Et ça l'a passé. Analyse dans ce qui vraiment est suite à la jalousie, mal placé dans le bain en haut. Ils ont vraiment passé. Pour comment les mabilo Congo. Azala qui n'a à venir, Azala qui n'a liboso nae. Tout le monde est mobali pour abali soit nambo ou bien pour boya katufanda abonio. En tout cas, tout ça choqué nango. Ils ont ça la passe. Na la té tant na mona kiango sur Facebook et ça l'a passé. Tina eko soit na cousin na indi na eko confirmant et ça l'a passé. Donc mibali tozo yeba souté. Ndé mama Pauline Cholo baso simbité to kabana. Okende na yonga penatikala. Non, ça va pas. Maintenant une autre question par rapport à Yamaba la congolaise que arabe indien je sais pas na okocha on a même sac arabe bandib donc mariage na biso africain na bango. Est-ce que ça vraiment mariage moko pour soutenir? Ouais, normalement ils ont et un dengue to lingo tambolela na mokili. Normalement bibliquement c'est interdit koba l'étranger. Mais biso sko na monde tozali normalement to kipana biso te beaucoup tani bobala mi. Et c'est difficile parce que mutwana aye na culture na ye yo ye na culture na ye tant on kuto kuta na biso ka ba congolais beaucoup tani bofande sika moko. Et ça c'est difficile parce que oh uti nanda kwa na yena mentalité na ye oh uti nanda kuna bango kuna yena mentalité na ye pour na vraiment boya ko fanda pena boko mana bomoko ezelo moko eza facilité za la difficile siko o ezake bobimi siko libanda siko ya nani ya culture na bino na nous congolaise OK na culture eza libanda. Donc et a makamo eza difficile parce que tant mususu yo tant muso lingo sala na culture na bango sala mate tant muso ya linga sala na culture na bino sala mate déjà boza déjà non na guerre non ya liboso non ya ba culture donc eza vraiment elo comment eza difficile et difficile. Donc selon yo ozo soutenir vraiment te ngana na soutenir angote. Et puis je dis oui, pour nous vraiment, ils ont passé. Surtout les Indiens, basant la culture, ils ont vraiment ma bé. Tout le monde a des dessins animés, l'histoire des Indiens, Bandakala. Ceux qui sont étrangers à côté de Mboka na bango, bakataka un morceau. Mais pour nous, on dirait à pratiquer et l'eau comme au bango bazala nango. Repêche donc à pratiquer. C'est ça. Pour ils ont vraiment passé. Et surtout biso ma fille à qui et comment le col à moi complexe dans le bango au limika étranger mais ndibo aza mdelete pour biso atobi en bandibo. Surtout moi il on a comme un peu comme pour la zone là chinois voilà bandibo dans le Congo ba fille chinois complexe moko bazango en tout cas ba fille qui toti ke lokwana
yango toujours kufa lokola bambwa bato na bato baza na culture na bango soki amoni soit libana alingi ye azomona ye mundele libana aza mundele te mundibo aza mundele te mpo na nga Cynthia ake lokola eloko mo eleki wana basakrifie ye mpo so totali kani oyo toloba na bahistoire na bango corps étranger kokota na mboka na bango te soki okoti fo bakata mikie mikie mais eloko na osenga na bana kini ya basi bandibu wana baosakana na bino s'il vous plaît aye aza na mwa $10 na ye abimisi yango asakaneli yo na mboka na bango kuna nano basi na bango balingaka te batanga sikoyo biso tolukaka mwa eloko moko boye sikoyo so oke kuna obandi kopratike yango kasi baolinga o te donc mpo na nga liwa ya Cynthia epesa biso mayele miloko na ozongela indien aza mundele te bolongola yango na mitu na bino baosouffrir awa ndenge biso nyonso toluka mbongo donc baza na eloko te po Cynthia bote wana azalaki nango ebongaki ata congolais moko ya bien aza na mbongo na ye atie mwasi ya kitoko na ndako po indien wana ayebaki ta kitoko valeur ya Cynthia te donc bolongola yango na mitu na bino voilà on a koloba. Donc merci vraiment pour l'intervention qui est un peu makasi. Aujourd'hui quand même moi Cynthia parce que moi aussi naïba qui est dans domaine ya mannequinat azaki ko défilé naïbité poser qui peut-être moi tant par rapport à tout ce qui s'est dit sur elle que azaki ndumba azaki boye azaki na boîte peut-être moi éclaircissement na ba internet na biso vraiment tant nazomona bato bazokoma sur internet kindumba mutebomisi ye azandumba nayebi te kindumba ngo Cynthia asayelango na ba boîte de nuit na bango ou bien asayelango na ba comment je peux dire na ba vitrine na bango donc tozoka na pasi kutu tendenge mutu na biso akufi bozolo ba mabe mais laisse-moi vous signaler Cynthia kindumba te nga nayebi Cynthia depuis bandal nazwa temps ya kolia ni fufu totinde bozolo ba soit aza ndumba botika eloko wana Cynthia tika osala kindumba jamais azaki fille oyo abandaki kobunda mingi azala bien na vie na ye abandaki kosala mingi surtout abandaki koprésente bilamba ya Lina Mode azalaki kuna bato ebele bayebaki ye à partir kuna et puis en plus asala mpe susu bapublicité ebele asala publicité ya Apollo ampoule Apollo asala ya baproduit Germol donc ti ndenge bato bazoloba soit ke non ye aza ndumba esalaki nga mapasi bakongolais ati oyebi mutu tozoyela koloba lukuta na minoko bakongolais mpo na nini. Et puis une autre chose surtout ozongi mwasi ma elle a kufi à 30 ans donc elle avait 30 ans elle m'a oublié ye na mbala repêche bakutanaki na 2006 2006 elle avait quel âge? Donc sûrement elle a eu à passer toute sa vie na mobali wana même ceux qui ça kindumba peut-être elle n'a pas eu le temps il y a osala kindumba wana vraiment bon calculer année wana 2006 ti lelo 10 ans bazaki na ye mobali wana ti lelo bazana ye baboti ba bon mais quand peut calculer c'est ça et surtout comment dire pour le baquet mutna mutu ya mutna mutu za façon na ye ala kaka le médecin en question l'indien bandi wana mdoki wana akutaki na mwasi akutaki mwasi na style na ye moko boye la fille elle avait sa mode de vie ye mobali alingaki yango muna mutu azalaka na bapréférence na ye akoki olinga mobali mosusu alinga mwasi nalata na ye sexy alors biso baafricain bacongolais surtout olingaka kojuge mutu alati elamba na ye eza ndenge mutu na ye alingela ye bongo bayokana bongo alataka bongo alati elamba nde na Facebook et tout bino ovandi azalaki ndumba par rapport ya kojuge bato par défaut nayebi te mare Pauline soki okoki kointervenir par rapport ya bajugement nyonso bozopesa mowei. Mais eloko ezaka mawa eloko esanga ma biso na biso bakongolais tolingani te parce que situation oyo ekomi ndeko na biso ekomi famille na ye normalement soki tozali na amour entre biso eza na ya kobwaka nanu bajugement wana oyo baosala na moto azani mpe susu invité
normalement ils ont tout se soutenir partout aux alliés. Il a fait tout se manifester. Biso wa Congolais, mais ils ont un Congolais mon côté oyo a eu courage à se manifester. Donc toza na bamboka toza tokoka pe ko sa ba manifestation to ke na ambassade na banko sa pato yo ki gouvernement biso kuto ya nelo motelo mi ponango. Donc eza le kwa mbwa moko akufi ba bwa ki ka bongo. Normalement biso ba Congolais ce toza na bolingo na nous unité bolingo entre biso normalement il a fait tout se manifester ba place nyons tout aux alliés. Tout s'est manifesté, on a fait quand même batongo bazana bolingo. Mais biso, le contrat aurait coûté luka idée à ko sanga bo s'est manifesté. Bozo finga nende konabino et ya penda soni pa d'étranger ba o monango ba o mona to fanda pena bendiam suna ba immeuble na biso to fandi ba o mona ndeko na biso bomi congolais moko mais bozo mona na a banga ne kutu binote. Comme si pas que côté là ndako asali mabe ezaka ka ndenge leke pa ndeko lobi pe koko ye okwelelo on sait jamais mais aurait besoin na souci wana bo soutenir famille wana na ba conseil ni tout ça mais bozo soutenir des familles wana na benjure ni tout ça donc et ezeloko oyo penza nga pende salenga ma ko muna ba bikomela oyo ko mama mais tellement ba facilité mutunyo stoza na téléphone na ye devant ye tam so yebine kutu ko maboyete mais ordinateur et chele ba touche nyon sto ko simba koma choisate azo koma mais to lingana nanu eloko eza malamu pona biso na osenga na bandeko to lingana toza na amour to consoler nanu famille oyo ba perdre mutu na bango donc ezeloko eza facilité ko perdre jeune boy na kata famille et l'homme est facilité donc yango vraiment ils allaient passer nanga komona biso na biso donc bo finga ndeko na bino gratuitement comme ça tam sum donc to yebi et tout mona écouter donc mami peut-être jalousie la monika moi ce qui to tala mona le qui est c'est ça pour bali moko bo atali bandi ko finga et puis bozo ça va commentaire wana. Lorsque vous commentez un étranger, qui parle français aussi, bien sûr. Même par rapport à peine au ça yendo qui on a vous pêche wana. Ba tenir compte la biloko wana ba kokiko. Voilà. Ko sala ke ba lembisa moi par rapport à ya bino ba congolais boza la un peu mayele. Et il y a d'autres invités, des combattants. Surtout le Coran la katuete maman Olga, il est connu comme ça la passe. Ba combattant ba commencer qui iloko salemi ba on ba to liboso ba commentaire mabe ba ndikolanga ba combattant na ba combattante et surtout ya basi na mona ki na page à serment boy akomi pona ye akufi pona sinti akufi pona kindumba moni ba biloko yo. Et puis la combattante en question elle a préféré mettre de photos oyo la défunte à Salana et Suinae c'est ça après pas d'autres nae azo bossana jour qui photo wana à dénigrer à la kisa et puis il faut déjà appeler ça conseil mais attends conseil na yo okopé sango na moment mususu te et puis ce qui est grave photo wana obomona ki sinja kanga ki esui ya pamba alinya ka sala publicité na ye bon to mona ba danseuse ce qui alinya bina alati tenue ya scène sinja oui abandé ko s'habiller sexy mais oya esui wana alinga ki asala a passé la publicité moko basenga ki fala la tandingwana bandeko na zongo bandeko nga ba combattant ba koma na ba site na bango fo ba koma maksudu liwa ya Sintia et ça linga passe nde ba komeli yango ezaka liwa Sintia te même liwa Marie Miss on a vu nazo yeba te siko bango balingi nini yango na ba mboka ba paya bazo ba komi ko sakana na biso ba indien ba bomi kaka Sintia te au troisième personne babomi toké na taka pays de quoi pays voisin ba Brazzavillois bazo sakana na biso ba beti ba maman na biso ba bibali bazo beta bango na ba peni na bango na ba lat nani nangola ndenge moko ba mama bake koteka bakwanga na bango bakwanga wana bango o bakende koteka yango bazo baka et s'il vous plaît le terme bazo baka bango na ba vagin poni biso moko tolingi mboka na biso te so mutakufi tozo la ko critiquer mais qui combattant aussi ko ya biso oya nazo yeba ngo te komi ya ndenge nini donc to changer ezate soki mutu akufi
bolobaka ba bêtise o eza bongote s'il vous plaît mais ceux qui vraiment boza vraiment ba pandisango ya solo boza ba combattant solo eloko oyo eza eloko ko telemela yango eza eloko ko sakanela te Cynthia Koufi ake kufa na pays moko boye pays moko côté matana Congo te c'est un pays pauvre donc le bango bazo luka ba pesa ngoti mo gaz ba kitisa Cynthia mais non ils ont raté Cynthia moi na Congo pourquoi bongo hein to luka to soulever loko oyo pour punition ya ceux qui commandent nani ndoki voilà c'est ça ils ont vraiment punition moko eko passa mais oya biso nazo mona vraiment les cambonnettes ya ba combattant exacte que ce monta na Facebook na lobby que combattant tous ka combattant parce que la plupart ya na ba combattant et ça bato basi ba souffrir na ba kayo na poto akomo lukata musu gouvernement na kishase chemisu ebenda e pese moi poste moko e pese moi musala moko na zwa mbongo gratuit mais ça batunios tout ende baza ba combattant parce que un vrai combattant o bundela mboka ne a bundela nyos to eza mboka na c'est ça tangu likambo kwende ngwana combattant o solo et que ça les passe kozwa révolte mususu mais ba onyo suto mona neza ngo ba combattant et ya batu ba luka ba mbongo association na bango bazwa ka ba mbongo à quelle place boya bimisa kosi likambo c'est ça ba combattant est-ce que ba o salut on ba combattant ba combattant ba vrai combattant il faut bazali boloba parce que ba o salut bino donc réputation na bino ezo beba. Mais la réputation est net dans ma cambo, quand même, tu regardes comment on a des combattants, il y a photo. C'est ça. Battre les mappes quand même, des mois pour manifester, mais rien du tout. Mais on voit que ceux qui musique, qui boyent bêtis. Donc apparemment, vous autres bêtes, on a tous autres dans la rab, bisson à bisson. Tu vois, tu bisson, tu as besoin beaucoup de bonga. Quand même, toi là qui sont moins bolingoana. Apparemment, moi, le Congo, ça, là, on boyait battre vraiment. Donc, monde balobaka moyungu na congolais azaka congolais. Ah c'est ça. Net maramba genre ya makambo. Mais attendez. Bon, vous se manifester. Vous savez quelque chose. Bon loba, il s'agit bon loba. Il s'agit bon ça moi marche. Faites-le. Mais et l'autre côté. Pendant que une combattante y a l'équipe na ya bando critiquer alors que yé moko nano na atikala ko balate mais à bota au moins. Mais tu préfères juger Mouninga ou Yakoufi alors que yo moko zano mondialité. Na domaine on peut ça conseil ya na milieu congolais nanu qui songi un des ali bato yokana ka tepe bato ke ba yokana. To même régler ba conflit na yo zanango. Au lieu ko loba n'importe quoi ko koma n'importe quoi to éviter bino bato bozala na ba France botanga mingi ça disant on va na yo comique dictionnaire Bible au commis pour batanga ou pesa batumsu batanga wana alors que Cynthia elle avait des amis elle avait de famille oyo bautanga wana bo blessé s'il vous plaît bo micha na place ya bato bazo lela babito lela na bato ba lela ndenge moko to salango et kozala vraiment malamu na éviter tout to le kana question mususu na éviter biso ba congolais on a du mal ya ko kabana ce qui li bale simbate mais alors peut-être Cynthia on a appris que elle s'est mobile à ligne so sauter mais comme les mines à niveau là il y a pas que des indiens africains peut tout le monde au Angleterre peut mobile à bomaki parce que moi ça ligne so sauter pour apprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout kabana rapé na ndinga malamu peso ya lobi na lingité on limité OK to yoka ninga la 50% et produit 50% valise donc il peut OK to accompagner pour ninga lisika kokende mais to pas mindele biso ce qu'on peut comme appel na niveau wana et là on faut tout ça là on a congolais na motema bende motero ni kati biso motema mabe mosusu omona outi na kati ya famille nano famille yango nano eza na barankine baproblème banini ntango ayokutana na mwasi ka oyo aprendre na kati ya famille yango ama omemi mpa nango ntango ya likambo boye ale abimisi barankine tokutana mpe toyebaka te na moto wana esika outi eza nde nini famille eza nde nini il faut communiquer mpe na kotala parce que
musu batu ba osala ba makamande ngona zeta musu ana ba blessure moko intérieur depuis na kata famille na e donc tant abimi libanda famille tant musu ayo kutane tina choc moko boye a perdre ba pédale donc a sali loko eza mabeta musu so mona ke vine sukiana yango na ifo non to meka oye ba na mutonga uti na famille ndeni famille ngo eza ndeni tout ça et loko yakama pona tokendaka mbala monde ngwana oyebi famille mutauti te parce que mutu kono zo pena mutema ya ozo mwinga no muto sala e mabe facilement okati ngo zita na yo mama mwana na yo to mwasi na yo ata bobota te bovanda bopartager ba moment intime na ye ochubi be ça to zakata osali likambi ande mwana donc eza vraiment na minde to mona se likambo go salami ba landela banquette bien il faut bailler ba source ya mutwane ezala ndeni tout ça mais na biso africain zango se likambo oba seki ba oba choli ba oba sali besi nango leki nango ka ndengwana donc ezelo comment vraiment eza difficile il faut to lukana ko yeba na ba famille ngo esika mutauti eza ndeni parce que tout le monde a makambo belé nanu tellement mutema mabe nanu euta na kata famille tant na kata famille na bozana na mutema mabe obo ko c'est pas baneza la mutema mabe anaka ke continuer de génération en génération yangana ezoyo comme ça biso na makambo to mona parce que congolais neti ndeko azikse mwasi na Belgique bokabo na mwasi alingi lisusu te mais tika mwasi sala vie na yo ni tout ça parce que tant msupeza mwasi liboso pe tozo na vie na ezaki donc so zo kabasi mais pourquoi yo ça mninga mabe donc ezelo comment vraiment ça difficile yanga na obeta c'était na bolingo to na bolingo te yanga to ko va pour libérer mboka na biso te pour bolingo za na ngote bolingo za ngote o akoko kenda teki o akia teki o bolingo za ngote donc le ko est difficile ezaka mapa d'étranger ba se kabiso d'étranger ba se kabiso tozo na ba ndibu nde to bengaka bandibu mais ba ndeko na biso ba ebite ke o aza mundibu o aza boye babenga bango so mindele bazobenga bango nyonso tu mindele mais il faut to lakisa ba ndeko na biso tala moni raso yo aza mundele te il faut omoni oyo a mundele te il faut ba yeba ngato na yamba bana nga babuta Afrique na banda yeso moni wana a mundele te aka mutapasi omoni wana biso kudumboka na biso leki ya bango na ni tout ça mona yeba donc oyo azani mundele te au moins so moni na mundele vrai mundele ndeyewa c'est ça et là on soupe na ba famille na biso africain on a ba parents moko be moi na bango memeli bango mundibu bon c'est pas je connais une famille comme ça d'abord lenga et ba benge moi ça mundele mundibu arabe surtout loko wana on te koloba awa donc so ba muni moi mutu suke lala pour bango mundele et surtout sous va venir à l'obit auto ko benga ba étudiant beaucoup mikaka na système na ke kotanga na end nous siko ifasi ke wapi campus ke wapi ista ke wapi complexe ngo ya ndenge nini quelque part peu gouvernement faut tant le loko wana ba misotina ba Maroc ba obenga gouvernement et ça la makasi pour na kolongola pe ba jeune na biso eloko wana mutu mais wana eza mabete apparemment kuna ya eza faute déjà ya gouvernement na biso nos jeunes gens o bazo ki kutanga libanda il y a des spécialistes kuna oyo bazo tangisa bablo mususu na Congo c'est ça il y a un ce qu'on a dit le gouvernement fa bakisa biloko oyo ezangi c'est ça bon to boité mais mutumso basisa bana balimikimba mutumso basisa soki wapi bisiki ebele ba nini na biso ezali ba mutumso bazana misala mais lelo mpe tozomona quelque part baza mpe na raison na bango akotanga nasuka mpe mosala yango mpe eza nango te nakitanga ata na mboka mopaya mosusu na sisi nakoluka mosala kuna yo yebi quand même eza pasi ozaka na poto boyebi diplôme ya Congo eza na valeur te même quand na Congo na soki bacheka mutu par exemple atanga na Inde na yo mutu sisi na
na Congo baoza oya utotanga libanda ba autorité na biso et même ça donc ils ont un gouvernement na biso c'est ça Evan ça moi normal un peu même à la poto partout Congo diplôme ya Congo zaranango ba considérer ngo mutasi si classe ya cour infirmier na azana valeur a na Suède qui mutatanya na Congo donc babiloko aboyango mpe bato yango bakomusaka na biso bamboka mosusu bazosaka na biso gouvernement bomeka mpe na kotala leloko oyo pourquoi ezala bongo parce que mwana azwi diplôme ya infirmier na kini ntango aye awa il faut bakopesi mwa baexamen moko mpona bakoki acceptoka bongo te mpona osimba milimo ya bato il faut bapesa mwa baexamen mpona kolégalize nani na yo mais ntango okoma devant examen okoki na examen wana te la plupart eza ndenge wana azokoka défendre diplôme ntango okoki odéfendre diplôme no te baotio na place ya bien ndeni mbala moko diplôme mutu azwi diplôme na kini mais tala raisonnement na ye terre à terre donc azo raisonner li place o ko raisonner likama malamu o ko raisonner likama malamu te donc lokwa mutu moko vomi kutu mwana ota mususu asilisini azwi ata diplôme te na poto aleke na valeur donc eza likama gouvernement na biso enseignement na biso na éviter ceux qui même tout le monde a bano bazo si ça va diplôme d'état c'est du n'importe quoi et l'autre côté tout le monde a la publication à bango na réseaux sociaux à connaître la Facebook qui maté en fait babilo connaît ça na gouvernement bon mais quand peu coacha ordre na domaine wana et puis il y a une autre chose au Taoloba congolais avait sous la valeur T Congolais vraiment valeur Congolais ici là même non seulement la Braza oh ils ont un mot Braza mboka mukie Angola oh pesa ka salité excusez-moi bangolais bamboka oh ya pembeni na Zambie je connais quelqu'un au Zambie vraiment donc Congolais comment les jouer à ba pays nyonso alors que bato quand même to yebi to yoka pe na moment ya Mobutu Congolais azaki respecté Zaïrois bien sûr azaki respecté papa oyo bozana bokonzi bomeka un peu babomi baboki bandeko na biso ba Congolais na bazongisi bango na Braza babwaki basali boy ata mutu moko tata poser na biso tozaka baba atozaka mutu asoni banga koloba attends, je sais pas, mais c'est un mort. C'est ça. Mobutu n'était pas comme ça. Mobutu n'a pas tenu la sacan, elle a été. Et l'homme s'est dit, talaneti, policier, babomi aux États-Unis, bamakambo eleki aux États-Unis. Président banga telemi à l'Obama. Parce qu'elle va se sentir moins en boca. Et quand tu juges d'étrangers, effectivement, ça peut m'envoyer. Parce que elle a peine que l'ingara va congolais et puis tu ne l'es pas. Babomi moi na yamboka na yo na mboka mususu. Est-ce que le président aleka aloba? Makambo esala mata na Braza ata na Angola ata eloko te bazosakana na biso donc nazoyeba te alingaka telema kolobela bana mboka na ye donc ntango azokoko telema kolobela bana mboka nete c'est ça aza d'accord na makambo ezosalama kama Mobutu azalaki so amoni eleki bomoni na TV asimbi nzeta bandi koloba pays mosusu mpe bangi na biso lelo ekomi kaka ezalaka na match moko ebetama so na Sénégal soki bamboka ka ya banani wana match moko ebetamaka bapiyaka bamagasin na bango ni babengana bango bazonga quand même na mboka na bango mais eloko ekoko salama bakoki po bengana bendia na bazonga na mboka bango ils sont protégés mais bango baza protégés plus que biso c'est ça indien na Congo aza indien libanais donc baza ba intouchable baza ba généraux encore beta congolais mbata encore n'importe quoi tozo kende wapi to boy te toza ba peuple xénophobe te toza peuple moko hospitalier on est yebana to lingaka batu congolais za mutama munene mais ya beauté indien baza protégé na Congo mais biso kuna toza protégé te au troisième personne takufi bezo loba nini eza kasi to yango c'est ba congolais musala ba ofuta bango ba $70 $80
Mais le gouvernement, ils sont pauvres. Vraiment. Donc, comme millionnaires, mais est-ce que le salaire, mon salaire, il y a $300, $250. Ouais, mais le gouvernement, ça. C'est ça. Exemple, a foutu na ya muki gouvernement yemoko azo sala ke makamane sala mabongo parce que ça papa biso 31 pays c'est le côté balanza qui t'attendait moi na comme ne pas india taper c'est moi $50 à $30 OK neka c'est ça et on azoloba ko sakanira oyo e bandi nani na papa biso ba okoka su ko edike bana te. Donc, mobile moko yaka bimika boue. Mundela bimé indien. Azo kende na photo exactement na indien te. Ata neti ba mibali na biso pe ba africain. Mobile moko ya oyebi kutu place à outité oyebi lo moko te mais tellement kaka bimi au moins na moi $100 ba simbisi au moins na moi $200 ozu moi no livrer moi na moi na ke moi na cadeau. Donc valeur za la ensuite. Kambane zo landa biso petit a en Europe contrôle les en côté. Donc Congolais vraiment il faut tout changer, tout comme quand même battu parce que tozo vivre le quoi batouté, tozo vivre le quoi batouté, faut tout comment ça la place Congolais a joué dans le pays surtout valeur exacte mais surtout na Turquie ba Congolais ba souffrir na Turquie na Maroc na baza belé kuna et puis nous baza kuna ba luka nzela poto les aka passer ce qu'on a évité c'est qu'on est en train de dire bato bazo ki mamboka bazo luka babi malibani bazo katisa bali bazo ba poto luka banzela ba mai Angola n'en parlons pas Congolais atondi na Angola ba Brazzaville oyo ba ofinga Congo et bo baka ko sa nini mboka na biso makamba boetango mboka ngo gouvernement et okasoni c'est ça mais gouvernement na biso et okanango sonité na ebeza na période non Hollande batu bakimi Hollande et comme bakomo serré batu makasi batu bakimi Hollande bolande basala ni bayoka esoni batu na bango bakomo se retrouver na Belgique na nani na Allemagne na France na Allemagne basala ni baluki bato nyonso tu basala mikanda te bapesi bango mikanda c'est ça donc ba matisi ba salaire batu nini tout ça pona ni po batu ba fana na mboka na bango na ba o ba bima ki ba luki ko zonga mbangu na mboka na bango mais na epa na biso ku du gouvernement et biso ezala équiparateur donc makambo banganda balobaka ke mboka wana bazoluka basilisa biso bakotisa nde c'est ça eza ya solo liboso to wana mona ngo makelele mais siko tolobaka eza makamba solo parce que yango ka to monesa. Donc, le gouvernement fait ça les locaux pour nous besoin kota mingi, bazo sakana biso bazo boma, bazo finga, bazo maltraiter, si ko tozo kende wapi. Congo ngozo kufa lango ka boy. Ba sera mobutu tozaki boete quand même mobutu banda ko lingate ba sakana peuple na surtout libanda jamais. Mais si ko lelo. Le Congo la comme jouer. Sintia Koufié wana ba étudiants mususu ba boma ki kuna vraiment ils sont là, ils sont protégés quand même non dit to ko lo bakate mais au moins ça ba bima ba kende on en a marre kende yango j'ai une amie ougandaise elle singa bien moment et ça la mboka na bango na Uganda soki nani indien moko soki abomaka soki ougandais président bango lobi apesi bango 2 jours ba kende ba memaka 2 kilos. Donc, nous avons droit à 2 kilos. Ah oui, c'est tout cas là. ndenge ezokende biso ano bato tozali banda ifo no tolukana kusangana biso mono bato tozali banda donc tolukana tosangana bolingo
bomoko et ça la makate na biso lokwa bande ko na biso oyo ya KFS idée na bango ya mabete idée ya osangisa yo oh zana nani bande comme suba obanga ta mso azana association na liaka ni mbongo na ye obanga ya osangana mais elo biso to sengana liboso za bolingo bande ko baye na idée bien banana o baye na idée wana bazate ke bano baye awa na Suède na kimkolo boete ebele baza bana bazale na bango bana mike awa bana mike awa bazo mona baninga na bango bakoli na bango souffrir c'est ça mona ndenge nini baza ko s'organiser siko batali na côté na bango bamoni ezalaka papa na yena kuna bayo na te mama na yena mama na kuna bayo kana te donc bolingo eza tekati na biso bana sikoyo babimisi eloko wana bameka osangisa bato bameka na otomeka na kozongisa bolingo nanu biso moko soki biso ba otoza libanda soki tozo organiser te tokyo ede ba obaza na mboka deni c'est ça et surtout biso moko to banana ko s'organiser et surtout makati to mama Pauline makambo oyo ocho lobeza vraiment mutuya on azomona eza ba association musuya ba combattant basali yango kapo bazwaka bambongo na bango akei akosi loko moko boye bambongo yango bango bakomana ba Facebook oyo bazo aider ba femme violée kuna batindela bango eloko te so basangisi bambongo yango zokota na ba poche na bango moko tozo na besoin ba combattant oyo bazo sala makambo oyo ezomonana eza bamboka ebele libération eyutaka libanda biso toza awa il fait la force mais eloko oyo azomona ya mabe bazowela bambongo congolais liboso ya mbongo azazoba ozomona bazokosa oyo tozosala boye bazokota bafemme violée batingela bango nini eloko moko te esalemaka mais na bango awa bana na Suède bakota babiro boye bayebi bisika bambongo ebimelaka me bambongo ezokenda bapoche na bango ake Afrique asangisi nata mwa 2 personnes po ake na église mo bafilme ayeli yango mbongo me totika toyede mboka na ndenge ya solo tolibere mboka na biso na ndenge ya solo po tolembi mpe babiloko yango likutu ezoleka na congolais donc c'est ça nyonso wana ça fait partie ya bolingo amour exactement moi il y a peut-être un mois ou 2 mois passés j'étais invitée à la manifestation ya ba Ougandais je sais pas ozaki wana bazo bimisa un jeune garçon un jeune talent ayebi oyemba te mais je te dis niveau salon etondaki je m'ennuyais en fait ayebi oyemba te il y a une fille au kutabiye pas ya sika ba yembi za moi bien mutna bangwana naokina pongi mais batondi ebele mais awa solidarité kameka kosala mo eloko nani yo kende koke te donc ngana okende te puis système eza nini esala biso omona bato wana nayebisi mpenza camarade nango nazalaki na ye nayebi me bayebi oyemba te nayebisi na biko me bino ayebi oyemba te boyebele boye biso bakongole ya boye nana oya 10 personnes on se retrouve na 10 personnes omona tozolingana te nyonso wana eza diabolisation c'est ça tozaka ye kuna tokoyokana te yo nayebi te yango exemple oti opesa ya groupe oyo ya bajeune ya KFS bazolinga basangisa eza babiloko ya kosoutenir mutu alingaka séparation alingaka haine alingaka ennemi alingaka aza ndoki mutu nyonso fo lingana nayebi te mutu nyonso eza moko il y a des fois vandi bobaye binemi c'est ça lembi j'en ai marre que ozaka na babinemi toluka moko tozala bomoko bien que cause il y a un temps pour pleurer il y a un temps pour na kosola il y a un temps pour na koyokana chaque chose a son temps soki eza temps ya koyokana pourquoi pas tosala paix tosangana tosengana bolimbisi tolingana ekozala vraiment na intérêt na biso bacongolais oyo toza libanda surtout nga naloba yango des fois na kini na niveau afrique bato balinganaka au moins bolinga solo eza kuna biso bato na europe tozolala mwa bien tozolia bien tolingani te eza mwindu tolingana te tozalaka wana kosouete mabe ya ye akosala boye bakoboya ye akozwa boye akosuka mabe wana nde domaine na biso nakokritike moto asali eloko c'est ça makufaki awa
des Congolais, Congolaises, c'est ça. Papa Wemba Koufi. Il collabore, mais c'est quoi ça? Tout le monde a connu l'île, comment qui collabore? Nous avons Koufi qui collabore. Je ne sais pas. C'est ça. C'est ça. Mais quand maman Moko, dans l'Iwa, il y a Papa Wemba, maman a pu ça en Kanda, a commis au moins la Papa Wemba. Oh. So on l'a papa Wemba te mais bomba ko na yo moko c'est ça Wemba asepesa na bato belé mais don ni bazalaki mais pour na yi avec on l'a papa Wemba te et bon est-ce qu'il y a des livres ni na zawana so ba tout maman na tinda kombe na est c'est ça et loko monter c'est ça et surtout système so ekomi so na ba poto awa surtout minga na Stockholm so muta sali loko muso ba kei po ba ko critiquer ba muso ba kei nous la musique donc la vendre la kit on peut pas babina té des Congolais sont des hypocrites donc ma que fait babina té ba lokola na éviter amis ba que fait ba vendre rabu c'est quoi ba éviter ça ba yoka ba ninga soni na éviter vous se relaxer que fait bina que fait c'est ça mais ma fête nous ça va mais écoute abombe la kiti azonga ko bino mtu omoni ka bombe azako filmer nyonso to ezoleka wana ke robeta libanda tanga robima libanda nyonso to oya enregistrer wana ke ko sopa libanda aneza malamu toto olingana te eza mami to olingana te to komi sukubile ba ekomi pe ko ba isi mi so sa fête pour ça bien ça bato baza eza nango te po bo sepela te bobina te ce qu'on a évité so ba yoka na pe soni ce qui o aza pembe na ngapele mi to kuna pe hotel mate mais to ça le hotel on doit qui la fête mon dernièrement au ni mutele on se doit avec de robina ah lui on s'en place c'est ça vendredi à des à la salle et puis il y a c'est vrai c'est ça parce que mutu ose deflacate oza ya kokanga mesuka no baida mabeka ekoya so moi si mso botana ka miso mabe obo benda ngo babula c'est ya sala ki bazo c'est pas obima te osepela te mais sengo za la ni sengo za to ok fait za égal sengo mais yo ki kuna comment tu bombe ozo tala ka pe maman eza nini petit kabilo ko wana ba fête ngo zo beba bibalango oui fête na fête ba congolais ba kitoko surtout et je sais pas si ba congolais ka ya Suède to ba congolais ya na Belgique France ba baza le yengela bango ba binaka muso awa muso awa asambela me bana ndako zo sambela ça va pas asambela ka mache penze mu église a robina bon akobina pété au moins après siko yelo ko abia sambela mais onu so moyen na fête ake kotonga wana za lisumu te kala ya obima omona mutu akumisa nga nzambe me kotonga c'est ça oyina kala ye kuna alataki boye asalaki boye congolais tika mutu alata nde ndenge alingi tika mutu asepela na ye c'est ça muna mutu azala ndenge nde sepela mi baketonga yo bon moi ça m'a seka pas mais va trop libanda alingi na ba fête te mama be toti kango te mama be ofanya mutu au kanzani mabe te pona yo mais yo fandi lingeli ba bule belé nakata mtema donc omona pe mwasi na mbali bazana nakata ndako moko azana ba belé na makabuto sala katate suka nango yango ezosala bamaro bakozikisa basi bakoboma lokola la situation ya Cynthia vraiment soki vraiment eza jalousie entre tout le la jalousie mal placée mais pourquoi mobali okoma tina prendre boma moninga na yo mutu et puis eloko wana monaka ma Pauline nde aza baza nango kati na bango po mutu oyo aza mutu bota mpe mobali ya Cynthia bien alinga basassin ouais likambo wana nga alobaki alinga basassin tali bafoto bo remarqué na bafoto na si asekate elongi eza na joie c'est ça elongi eza na ya motema c'est ça toyebi yango te omona mwasi aza na sourire mobali elongi eza sec et puis yango le tozomona msusu bazoloba mpe bandeko na biso mosusu ya mibali bekwa ndeko auta kozikisa mwasi na elongi
libala so esimbi te malamu tokabwana po toyena no l'éducation différente yo tipa na bino nga na tipa na biso tant que yo na biso te mais papa tika na papa tika yo ezati ki okanga mananga ozanda manga so le kwa eloko ni non mais ezana tant batu beaucoup tanya ezala na tant moko boye boko passer moi mke po boye bana ezana ni ba msema poli abombi ni ezala na ye alors que binisa wa après réalité ezana pe basi na biso eyaka tous les deux côtés ezana basi ezana mibali parce que tant on a besoin libanda au mone ba des femmes ninga tant on komi na ndaku ndoko mo mona ba des femmes ninga normalement tant beaucoup il faut déjà casser ba des c'est ça et surtout ça eloko wana pe bandeko na biso ya basi mama Pauline mususu azoyela kako bala nazoyela azoyeba ko respecter ba principe libala te voilà libala ezana ba principe nango voilà na komi mosa libala ndeni na ko se comporter vis-à-vis ya mbali nanga ko yoka la mbali la poto ekoma tabou azo balanga bon sia on yoka ta sali o mutema ni lingi yango zo pesa pe mibali kanda et puis fidélité sur la sous penza te pour la nini oli kaka o tromper mobali na yo mais tant que mobali a tromper yo on se mao ba mibali bazo de nabiso mais biso basi passe wana tout ça donc on met la poison c'est ça donc tout le canal peut que biso peut basi tout le canal ko tele loko wana to respecter l'idée ya libala voilà bandi soko monye loko ezo simba c'est ça sika orebolu ko kende musika mais la biso to força on ni ta ko zala ya kaka so kanisika ki mobali azaka na fiwana so na boye kinganya akwa ko zengela awe ba asetanga to boya kenga na tika te to ko pota na kaka mususu pe ko zala ezo ko matina c'est ça ezo sala mususu ko zala bolingi pena ndenge solo mais caractère na bino des aussi mbaté mais na posa na zala na ye mais il a zo comprendre ngati ngape na comprendre été bobo na bino c'est ça bon forcé. Et puis moi je sais pas à partir de maman comme il y a Cynthia on a passé des fois basse au sous réagir à la qui mobile a kene musala kanisi ne biloko na kena e ala mi kimeli avant maman c'est ça OK musala on veut que musala c'est ça so bazon ça ba image sima so bazon ça histoire sima to posa ya ko yebisa Cynthia so image za kibongo Cynthia mi kimela ala reputa yote vraiment et surtout za mobile na yo moni ki buzu sona mingi yebela sala tout benda na yo ala reputa te pourtant on a écouté auto éviter soit mbeli soit à tarasiko mais ce n'est pas congolais on va ko kata kata wana biso koma na po wana te mais ba ndio bazo koma bongo siko ate tala wa bebisa ke le yami ya mwana mwasi wana et bon wa tumba ezaki adiaka boma ye donc ça tumba mutu wana ko tumba wana po na ezaki bebisa je le na ye normalement ezaka soki bomoni ke esimité so moni mobali na azarane quand même compréhensif na so moni comprendre tete yebela aka ke musala yo zwa biloko benda ni mwana ke de voilà na suka émission la biso tellement que tolobi un peu mingi juste moi mot de la fin par rapport à émission les rapidement maman Pauline mot de la fin moi bambote mot de la fin nanga ezakaka bandeko oyo tozokutana oyo auti gauche auti droite ntango bokutani normalement ntango omoni ke esimbi te otiki eza te ke olingi kotika te bato bamona oke naza na mpona bato mais na se ozosala makambo na sese siko ntango moninga na oya odécouvrir ke osala makambo na sese et puis ebele mpe baozala mayele te oyebi te ke na mboko bamboko toza enregistrement eza yango eloko pamba okokoza mpo osala makambo nyonso to eza yango enregistre mais yo moni kaka tofai na yuma tokofanda na ye ka ndenge wana boyokana te mais azalaka ndenge wana yo osala makambo mosusu donc eza vraiment gentil te soki omoni ke esimbi te koyoka soni te okena nzela no ya kena nzela neta mosusu ya okokutana moto esimba na ye yo mpo okokutana moto esimba donc napesi mbote na bato nyonso oyo balandi biso en tout cas eloka tobeta sete ya bolingo
bon moko ezala kati na biso ba congolais c'est bolingo bon moko ezali ezala vraiment malamu mingi donc yango kana ngana loba. Donc je dis très rapidement mot de la fin. Oui, vraiment nako loba boye surtout moi conseil mukie kaya mbangu bande kolanga avec ça ya basi botika complexe za mabe nazongo lisusu mundibu aza mundelete pour nga na préféré soki mobali alingi ndenge solo yo pe moi si respecter ba principe ya libala yango tozomona mususu mbala mbaza na mutema na ye mbala mususu akokani buzoba ozo sala te et pousser soit à sala mabe donc voilà et puis na préféré biso moko pe batu basika ate mais biso so batu to mekape komi pesa moi valeur na ba pays étranger et ça peu important donc ele aussi na koloba na yebi ke liwa ya Cynthia tozo la soit entièrement nango to yebi jourté mais to yebi ke gouvernement quand même a ça quelque chose donc na pesi bambote nanga la famille Sungama Thérèse Soamu Justin Sungama ba grand frère nanga te na baza ebele na pesi Sandra Zinga motema ya bata papa Kali bambote mami Mboli na pesi bino bambote et puis na pesi papa bana John Nzeza sikozali na pesi mbote na pesi pe susu mbote pa ya Guilhem Ngoma en tout cas et pa ya Yemoko digital momo avant ça masolo masolo comment na carré le cliché ndima ba image à solo eza awa merci beaucoup. Donc c'était là votre émission Masolo ya Kati. Et puis moi après quand le gouvernement a biso bo mais quand peu ko ramener biso bébé au Tikali au Azakuna Sanya azonga na Congo na maboko ya famille maman nae ko vraiment une bonne chose pour toujours banga que moi na il peut pas bomber parce que ba indien ba bomba na ba kataka donc azonga vraiment de ba keno aza dans les bonnes mains et ko la laisser ko na biso ba kinois bon lembisa non te il s'agit vraiment de chalumbe na ba indien bo continuer na ba sentir que moi chaleur pour que ba meka souté parce que trop c'est trop voilà donc comme vraiment la souka émission la biso na ba la salutation ngai tout d'abord na Yemoko digital momo les boss de Bomoko ya Mboka donc bambote na yo na kepina na Irlande na moni Eric Momo big manager donc il est vraiment Eric Momo depuis Irlande bambote na yo na Irlande toujours to moni Walter Mata à Tezo bambote na yo Jacques Sungu bambote na yo donc Jacques Sungu to kesus na bela to moni JBK Medina MM donc JBK Medina MM bambote na yo et puis sikoyo awa na kina na yo mona Yemoko babi papa ya Abigail Christella namoni maître John Zeza Malunda donc babi mukolo tonga a récupéré ma solo donc bambote na yo et puis tout moni susu daki monante babi Kinshasa pamba donc atonga donc il est vraiment ma félicitation ebele ça les monana donc daki monante babi Kinshasa pamba atonga donc ma félicitation na yo et puis toki na niveau ya Angola to moni Jean Ndombele bibliothèque internationale d'Ababi et penza bato bavandisa masolo kwa Bomoko Mboka donc ba partenaire na biso bango wana et na kesu na Belgique na moni ma grande sœur Bibiche Paelo et son mari Didier Aina et grâce à ma prière de biso tuzali maman na Belgique maman Jackie Banza papa na Belgique papa Jean Simon Chumbela donc bambote na bino et puis je passe mes salutations dans l'internaute c'est sans oublier elle c'est moi Julia Baleka donc de gros bisous à toi je t'aime trop et puis voilà c'est Valandi Bisso merci beaucoup bon continuer toujours que l'émission de Bomoko Mboka je dis un grand merci d'avoir invité Nangai. Celle-là c'est mon cœur, celle-là c'est ma maman donc maman a Bomoko Mboka merci vous aurez toujours voilà la plateau na biso donc merci vraiment on se retrouve à la prochaine pour un autre nouveau numéro de Masolo ya Kati bye bye. Christian Choga vous dit Bomoko ya Mboka site oyo kangi ba site tout
Celui qui trouve Bomoko ya Mboka Elenga Image trouve le bonheur. Ben faut ya bien avec le boss patron Patrick Momo. Momo, actualité ya kitoko. Awa Bomoko ya Mboka. Bien mingi tolandaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Yamboka, vous allez toujours branché, dire émission Abino Yangwana de part. Donc c'est Charlie Solo qui vous parle Yamboka. Ça dit vous allez brancher, bon moko Yamboka, émission Zakari, boss Momo na souhaite donc ma solo Zakari.